Candidat Moussou président. Andeur Emmanuel Mazani Shadari. Shadari a retiré la signature. Shadari oya lobby a kosale lango. Objectif est zanine. Il faut créer classe moyenne. Mais classe moyenne est la banane. Classe moyenne est bilenge oyo. Ceux qui lobby tokomi na ba homme d'affaires ya makasi na funa. O ba osala ba affaire minene na funa na biso. Bangonde ba pia pe mbongo ekoti na caisse ya l'état. Kala tozala ki na ba inspecteur agricole. O ba banda contrôler ba to basala ka bilanga. Lelo bazali soute. Mboka business tokomi ka ba politicien. Non. Bino bande ko balandia Congo Millennium esika nyonso ezwami bino bozali ko lande émission en biso l'invité oyeza représenté par Tatiana Ousang au câble mère de la presse congolaise lelo penza tozali na esengo ya kozala invité na moko bakambi ya parti PPRD na kombo ya mwana mboka Papi Mpungu ye azali moko to pe président ya Ligue de jeunes ya PPRD alors lelo ba jeune ya funa ba jeune ya commune ya Bandalungwa ba bengisaki ba lobité ba sombiti nya makansi to pe basala échange ya ba idée toyoka ye et juste après tokokuta na bino pona kosisa émission na biso ya mokolo mwalelo tolanda Papi Mpungu. Bonjour. Expliquez na nous na balandi ya Congo Millennium toyeba ozali président la Ligue de jeunes ya PPRD yango nazali président la Ligue de jeunes ya PPRD yango lelo nakuta na bandeko nanga bilenge ya Bandalungwa na cadre ya sensibilisation ya programme oyo epesamaki na candidat na biso président Emmanuel Ramazani Shadari essentiellement na axe etali ba avantage ya ba jeune tolobeli mingi makambo etali entrepreneuriat parce que eza solution oyo etikali pour que to résorber chômage na mboka na biso eza entrepreneuriat yango ngai na ebisi bango que tozolo ba makambo ndoto te eza déjà na ba suma oyo si esalemi déjà makambo etali création ya guichet unique lelo po ça la société na yo et 2-3 jours dans la société na ozupe mikanda nyonso toza na loi sur la sous-traitance et pesi ndakisa na ba bile na ba nationaux bango bazala ba kolo créateur ba société wana pour que basa la sous-traitance mupa ko sala ngote tokokotela makambo wana pour que totala banano bazana ba marché tali ba sous-traitance pour que ba boto ba marché na ba pesa bango ba congolais objectif ezanini il faut to créer classe moyenne mais classe moyenne kozala banane classe moyenne za bilenge oyo ceux qui lobi tokomi na ba homme d'affaires ya makasi na funa o ba osala ba affaire minene na funa na biso bangonde ba pia pe mbongo ekoti na caisse ya l'état et puis budget à l'état peke liboso eza makambo ndoto te eza makambo suko tokenda kana ba prière non il faut biso mo ba congolais qu'il faut qu'il y ait une génération qui puisse dire que non on doit arrêter certaines choses yango ngai na bandeko nanga bilenge to lobi boye Congo eza biso ba koko batikela biso to sangana na bomoko to tia makanisi na makasi toza nango abolenge pour que mboko na biso ekende liboso. Président bana ya funa bazela nini après avoir voté bana funa liboso il faut bazela bayeba ke bazui moumbu na bango ana moumbu na bana funa na komi na parlement naza na charge ya funa o nyonso nazoloba il faut na salisa ngo po esengo na ngai kozala après 5 ans tokutani totali nanu na funa banani bakomi lelo ba entrepreneur bayo baza ba entrepreneur bazwa ba marché combien o bayo tosala na bango boye bilanga makambo etali bilanga est-ce que toza lelo na batu oyo basali bilanga na bango bakomo livrer par exemple ba fruit na ba supermarché oyo etondi awa biloko ko uta Afrique du Sud te il faut uta na plateau ya bateke mais ba okende na plateau ya bateke za ba congolais ya liboso to pesa bango terrain ya mibale to pesa bango mbongo pour que ba investir ya misatu to tia ba cadre le cadre qui puisse les aider à accompagner kala tozala ki na ba inspecteur agricole o ba banda contrôler bato basala ka bilanga lelo bazali soute mboka business tokomi ka ba politicien non lelo na so na bandeko nanga ba congolais bango ba politicien te na lingi lobby ndenge bavandi abaza bilenge lobby ezala naza homme d'affaires aza mutu soki aza na banini awa na funa donc tosolola makambo mbongo tosolola makambo misala pona bolama bana funa yango wana parce que lelo ekomi lokwa neti nzembo ba député nyonso bayaka ka na projet tokosala boye pona jeunesse tokosala boye tokozongisa boye arrivé ba voter OK na parlement ezoza penze eloko oyo soki bango balobaki tokosa na kosala oyo na jeunesse mais nga na lobi ndenge wana te nga na lobi ngai na jeunesse tokosala ponga pe na za jeune ça dit que nga na bango tokosala ngai avantage oyo bazana ngo pona za député na za immunité pona koyeba ebele pour que nazala molobeli na bango mais bango nde baosala so na lobi entrepreneuriat eza bango nde bazala entrepreneur ezanga ite. Est-ce que moi moké penze ya tribalisme et pas na yo kozala te omoninga na yebaka kaka Congo na yebaka ozala o boye ozala boye te
ndeko na yo eza oyo voisin na yo po soki obeli na butu to ngano kobelela yenda omema yo amemi yo na hôpital ezala te ndeko na yo soki auti village nini na boye ata lobi so nda tokomi bakonzi oyo esalaka pe ebebisaka mboka na biso awa omoni naza na bandeko na ngai awa bacompétence nyonso ezali eza na bandeko na ngai batanga soki lelo nzambe asungike na komi ministre napona pe na kati na bango moko azala ta na kabine na ngai asalisa ngai asalisa pe leta asalisa pe mboka na ye mais mingi ezalaka soko mokonzi okomotinda ba telefone na bamboka na yo bato yango wana le temps que baya kosala musana na cabinet il faut na baye ba Kinshasa ngo ezala ndenge nini o mboka ngo ezala ndenge nini et puis musala ngo ezala ndenge nini bayebi kutute baza ba incompétent et tout ça c'est le pays qui recule toujours en arrière yango to kosenga na bandeko na biso bayeba eloko moko ke Congo eza Congo ya biso nyonso totika tribalisme totika makambo ya ba groupe tribal ainsi de suite po bolamu eponaka yekolo te to pasi pe eponaka ekolo te donc tozala batu moko tolingi mboka na biso et puis tolinga na biso moko. Un mot de la fin par rapport ya bana nyonso ya funa ozoka na te ba voter eloko na koloba na bana funa ngai yoyo candidat na bino ngai yoyo mobe na bino bopesa nga chance bo sepela bozwa vraiment molobeli ya solo na funa bozwi déjà mosali na bino bozwi déjà moumbu na bino bomeka na papi pungu putu aussi bomeki déjà bo sentir mais botika nga sikona kota parlement to sola makambo susu après bongo sika un mot na bao bakoluka ko voter Emmanuel Shadari malgré moi ko yima ezali sana candidat mususu président andero Emmanuel Mazani Shadari aretira ka ba signature te Shadari oya lobi akosalela ngo to voter ba candidat mususu te donc kusirukundeye. Merci beaucoup. Moi qui vous remercie. Bandeko Balandia Congo Millennium, tozoko bana émission na biso ya lelo mbote mama. Mbote. Kombo na yo? Kombo langa Jongo Manga Janga Marceline. Marceline, oza nani awa parce que to monio awa to bi bon tozo ka interview oza nani? Nga azali président da ba mama ya Funa Mobimba pona papi Pungu oyo akozala kala mingi te député national ya Funa 421. Oza sûr? Toza sûr makasi. Mais baza ko accuser que bato bayaka kaka boye soki komi makambo campagne baye belé bakosi peuple après tango komi ya kopesa misala bazo kima papi Pungu aye lelo te aya banda kala to vanda na kala a participer kana ba posa batu nyonso tout yango biso pepe ne to senga ki ye que azala député na biso national pour benaso Funa Mobimba ezali souye na biso pepe ne to senga ki na ye nde andimi maloba na biso. Alors, tozela nini na papi Pungu? Papi Pungu a relobela biso na Funa Mobimba. Toza ba problème ebele na bakati ba commune na biso. Entre autres, ba courage oza difficile, ba mai, ba okanga bango indésirable. Eza makambo ebele oza makati ya Congo na biso, oyo mutaza na droit mais azo koka kozwa droit ngote po molobeli na biso azalité. Yango to ponaki papi Pungu lwamba mutu moko bien na kati ya Funa 421 oyo kolobela biso, o lobi biso to kosepela na Funa na biso. Siko bino na Funa bo sepela déjà nini po papi Pungu asalela bino. Po ba monsieur ezaka bo ton musu a sala bo parce que aza candidat. Papi Pungu biso asala mingi na association, asala mingi na batu kaka oyo aye na bureau na ye, aye ko senga aide à aida akipate na commune surtout akipate. Donc so na problème na yo et pas na ye, ezala na niveau moko o bakanga ki mutu, ezala niveau moko o na bakata ba parquet, ezala niveau na kati ya commune, ezala partout na problème moko social financier, so na bureau ne papi Pungu ayamba mutu surtout pe apesaka atala te na moment a préfère kutu atsa zange loko mais apesa na batu. Bandeko Balandia Congo Millennium, beau comprendre que bongo, ça arrive à tout le monde. Hein. Direct à partir à commune ya Bandalunga. Alors, so mutaleki na epeka beau comprendre que bongo. Message non ya souka po na bana nyon so ba Hollande na monde entier parce que biso atolandama parce que baza pe ko accuser que na FCC balingi binote basali boete po bozo kosa bozo liambonga peuple mena okamondengo lobaboy. Biso tozo yesa ba peuple boye. Molobena biso papi Pungu lamba 421 na Funa. Et si tu voté déjà à l'équipe parce que ezali ya mbongo te, ezali ye moko nde azolobela biso, azali ko pesa bo monyo pona biso banda kala biso monyo to senga ye ke ya leka yango ne biso to aroleka. Yango to loba Funa mo maboza la calme, bozi molobeli ya Funa depuis 2006.
bamolobela funa bazala te o baleka pe baloma basala likambo mais papi pungo to poni ezali ya poni te biso to poni o ya koloba biso na kata funa bozala kimia 421 le 23 décembre élection ezali bokendo voter papi pungulamba mutu moko bien 421. Merci beaucoup. Merci. Merci na balandignon sur Congo Millennium. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin. Oh bisonne to aboto linga ba candidat FCCD bo mo nande bandero na bino ba jira si zola ngana image. Bo mo na ba onde ba e. Ah, tokomi na suka ya émission na biso donc merci na bino nyonso bayo bozanga bo message na Rolanda biso, abonnez-vous massivement na chaîne YouTube na biso Congo Millennium. Merci na number 1 et bon séjour à Papa Ricky Dibendi en France et merci également à Champion Magouche Osango, merci à Cécile Osango. Joyeux anniversaire na ba nyonso bazaye ko sepia moko na bango mbotama. Soki nzambe azongite, retrouvez-nous prochainement. Merci à Bébé Faïla, je t'aime beaucoup. Merci à Joël Maël Abozé et Belé, Judith Bonga RDC Yann-Marie Bonga, je vous aime tous. Merci à toi Nyoshi Aina pour l'assistance nayo. Merci na Baraka Télévision aussi. Merci na Congo Millennium. Merci à toi Jires pour le souci. Merci l'équipe technique Mobimba. Ya Congo Millennium, je vous aime. Soki Nzambe Azongite, retrouvez-nous prochainement car à cette émission Abiso l'invité comprenez tozana ba période déjà campagne fongwami. Donc bobando zwa biso ka abwe sur terrain parce que bobi que Tatiana c'est une femme de terrain. Donc bozwanga na ba terrain nyonso. Au FCC nazali opposition nazali partout. Torozala zala na to laksabino. Et puis barope barosala barokokate torozonga lisusu. Na bango poto sa bango que bosali bokokite. Soki Nzambe azongite, retrouvez-nous prochainement car à cette émission na biso l'invité boboto bondeko ko bakorenye o mabota mabino. Allez, au revoir.